parce que les dewana bayoka na ile tokena otala mama ani benzoka ne bayeje ke tokobenga ye pepetia. Comment on avait cartoon sur ma épi déjà et puis tant on dit bindiga eriyo bake liputa na ye. Et puis tant mama anyo ye di class moto uti kondi bindiga wana tamu ba ene da ilufungululu yo bune ye tanga ngoje dibuji ela bala ine eba ine tanga de ke mo ala ko ko boete ndoka ne ayo oh tu m'as trop ce sont des réalités. Soyons, c'est pas le commentaire contre l'existence d'ailleurs. Il y a moi la Bible, ça promet la bouche de l'insensé. Cause sa ruine. Et ses lèvres sont un siège contre son existence. Oh my God. Bouche de divina zoba. Zoba. Bikole ko landa batanani. Oh ya laka. Et puis laka ya contre existence ya libaya yo baza ko critiquer za nta ka sema nini wana oye kiza mtu boya nzoka le kiza bazolo ya yo papa pasteur yo poko tige eme église ndio mwana sheza yako kanga yango kaka te simbo bala ko lobela wana bapesa yo code ya yo moko yo bisa kina manefe oya lukuta utezana ngwa solo temeba mwangi anka Kovanda na pembeni ya basi ya songi bible soke pekisi yango c'est parce que yo moko pe okokangama mama ani aussi au moins quelque part mutake na tribunal basi baswani itumba opeja police après jugement alobete nani yango ayebisaki o makambo yango o mutu te banyekoza mutu yango ye alue ngana yokaki na ngai pe oso yoka yango deja boyoka jango na nani donc yo mutu ekopanza sango yo mutu okokanga me nga bayesa mutu aza akenda yo okangami parce que opatisipaki na nini na bande moke songi nzambe apekisi yango kieya wana eza kobendaka baconfusion na biso ete mutu moko te asala songi bongo abika na yango mutu moko mpe te aprovokaki songi bongo afuta conséquence na yango te songi ekotikala kobénéficie mutu moko te na mabele oyo bible soki epekisi songi c'est parce que makambo nyonso ekoyelaka moninga ekoyela yo mpe ekoyela yo efutamaka ekoyela yo libande moke ezalaka teke o ye ayaki na ndako na nga na kende na ndako bakoyi mpe kopesa yo kombo oyebaka na yo pete fo bambula nyonso oleki na kati ya mama polopolo se alekaki awe vrai kombo ne ezalaka mari mesikokomba mari elongo bakoma mama polopolo okosepela mpona nini baye tokomba mpe tokombo wana po ozalaka polopolo namoni olingi oloba likambo po ozalaka polopolo mais sikoyo ozomona bamosusu mpe na ntango oyebaka teke o mama kingani wana epuis yo moko mpe bakisaka bacommentaire ezalaka yo nzokani mama polopolo wanani yo moko oyebi mingi esalaka dega bamosusu moko mpe sokoma mfwasi kati nozokende mpo yobelaki mfwasi musala ye ya kopanza makambo ya bato akendaka de porte oyo akenda porte be epa tuti sili otambo kokutana bitumba koswana ekoti nani mutu aprovokaki mama mfwasi kombo bakopesa yo aye bamoni eza me mitondona likambo ya malamu ye na yango basi bayebisaki asali nini wizidi na karte ozwi kombo ndeko na ngai misala oyo ya songi tokeba na yango parce mutu moko otela kobénéficie nango azali te oyoka masolo ya bato suka ekobenda yo kaka nini okota na nzela ya trouble bitumba ekoya okende kosamba na tribunal okopesa nini témoignage okoza na preuve te bato bayai koyebiso babiki na bango yo mutu okende kokomisa yango okoti na prison mokanda ya bible ezali koloba ete kopanza sango ya kamarade na yo te mpona otia vi na mutu wana andanger te okuta wana mokanda ya balevitiko 19:16 mosusu eza proverbe 11:13 eza koloba ete mutu ya malamu ayebi kolomba nini levitiko 19:16 eza koloba ete kopanza sango ya mutu te mpo mutu yango vi na ye koma na danger to asambwa misala
ya songi songi okuta usamkane ba Rome 1:29. 1:29. Là nous sommes okuta mama ani. Na Proverbe 18. 18:8. Stop nini? Continue na makamotali nini ya songi pasi na lima sumo ezali ya kosala nini ya kobomba ma. Mais mimi ali mama ani yetisa ngai. Bato basala ka ba songi. Peri mo libazana misala basala teneso. Yeah, basala misala kusala te. Putu ina tango yo zana misala kusala te. Siko fo o remplaçant ngona misala musoso yo mono yo moko monike. Eko kipe yo. Eko kipe yo ya erandro yo occupé. Soit dans la Bible. Yeah, dans la Bible kyo kana kusala kama zanga te. So iko zo 10 minutes 15 minutes pona ko solo laka. Pourquoi pas 5 minutes otanga ni kiske Biblia. Ba mususu na telefone azana na 30 minutes 45 minutes makamuni na ngo zo banda ko solo ale putongo ko zaka na telefone. Suka na ngo ko zala mbote fili ale okome ko invite makamusiko. Eko mini ni sana songi yango ya Biblia zaliko recommander sote toza la bato yote za ko pa ya solution ba problème. Mais toza la part ya ko yesa problème makasi te. Bible lobiete. Moto. Epela kama makasi soki bakone zali nini mingi. Bible pe lobete moto epelaka te soki koni eza te. Songi eza ya troba bavandi vaya misala songi mama anita yango na mtu ete bitumba koswana kopanzana baseparation ndenge na ndenge boya makasi na babalabala na biso basosiete na biso na bandako na biso. Mais place songi eza te nini kozala wana? Kimia kaka. Kimia kaka. Nebazo za komona ete mutu nyonso awelela kosala malamu azala pare ya solution. O mwana oyo tomone za kokimaka pa mama na klase ko kritike mwana oyo za shege. Yeah, pesa mwana conseil. Pesa mwana. Yeah, isa mapanga mwana zoka na classe. Pesa conseil. Na mwana kena kwenye kuna urena era classe ye na mwana quelque part classe za kate. Classe za kate. Ya bo isa para. Yeah, isa mapanga me okano ko yebisa ngo muto pembeni. Tena mwana wana futo na mwana ki place boye o aza na era classe donc na mwana ki baza ko sala boye. Wane tali yote kipe ya yo. Kolobela koma weko yebisa makambo ya secret ubimisa meza solution. Oto uti kolobete secret ya mutu ko bimisa ya ngote. Mais Bible pe awa eza ko conseil. O moni ni kama besoin par ya solution. Non o ko critiquer ete ke secret. Non. Bimisa ya ngote ana ko bara na ye. Ya zo ki maka. Encourager mutu o moni ke azo sala makambo tangati. Ke mwana. Oh ba balia ka bien te. Kasi pesa bango kasi. So you alia kadienti yo zana pesa bango. Oh zero yendo lata te. Pesa yo monike yo koka o lata ka. Kabola. Ke o keno kritika aye pa. Oh baga so ba vanda kana kaseta ni kaka dani konyoso. Alors pesa misala pesa lukula bango libanga wa ko sala ko. La ifo ba so yo kena to beta libanga. Banga yango comme ça ba sika obeta badama ngo. Oh ebi rezo tini ba wala taka dani ke misala ko sala ko beta ko kritika te ke misala. Songi. Bango so beta dame. Yo beta dame to sala ka wapi? Ona kena na libanga mo ke pa. Libanga ba so ko luka ba. Ya ka pe yen so ba masa. Masa ko sa bango ba so sala. Ya ba so sala ko sala ko beta badama. Ba ko benda yo. Me mo to solo ba ke. Dimala ni sala so ni sala para solution na nini na société. Eza pe na salaire te. On salaire bon. Oh ana maye kaza zoba na classe. Aidez moi na ba classe comme ça azo maye les suppose. Bon sala ba devoir ensemble. Voilà, vous sala ba devoir ensemble. Aidez-moi na point faible na so que dans mathématiques. Aidez na mathématiques. You know, pesa sekele aye batina mathématiques yango kwa abana ko bikomo mutabasanga mutabadiamba mutamasumu. Pesa teya comme ça masumu alonga na masumu ekobo. Oyo ko sala nini? Ke o kana ko publier yango partout songi okomi songere kona nini? Si on doit kimbe. Si mama bikuri. Yo ma papa pasteur. Yo mama dia. Oh, ko respecte o baile, ete libala ngo kutu songi boy la bla 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 laka. Ba ka bona ngo ka ba panza ngo ka bible ko se ba bato baza ensemble te. Yo mama mukolo. O la yo bala. Ukufela mo bala. O la yo bala. O za obligé de la conseiller ba je. Yo ya ka laka ko baza nga tina.
À ton âge, tu devais être un conseiller aux autres, mais comme il y a poila, qui âge, parce que comment on a, tata wana. Conseil à jeune fille, qui nous a conseillé à ma mère. Comment pauvreté va chicoter Azanga, yo si uzana ma richesse, que nous pesa yi. Kabola ka koloba kaka koloba. Solution. Exacte ka so yutu ngate na pesa bangonde ba kufa ge. So yutu ngana pesa rende azanga na magola. Wana ozo bebisa, wana est bien. Il faut que tike za ni wana. Est bien fait. Nzambe mo apeni kana proverbe 26:20. Kene ko tanga o. Kene ko ya place au moins de songi tika ya bo mesala nini? Yaka na solution. Proverbe 26:20. Mes conclusions à mon est dans ma capacité, ils dans Ephésiens 4:29. Ephésiens 4:29. Stoppez laka. Maman, il y a tout là. Laka, on a. Et laka, dans Ephésiens 4:29. Non, les lots, Ephésiens 4:29.